Greetings, ladies and gentlemen of YouTube, Facebook, Meta, Messenger, and all the social media that we use. This is Professor Yalengi coming to you live from New York City. As you know, ladies and gentlemen, I always share with you some of the evidence we have about the crimes being perpetrated by Rwandan Tutsis in the DRC, Democratic Republic of the Congo. I have given you a lot of it in the past, and I don't want to do another overview of that. Today is the 31st of December, the last day of the year. I'm just doing a summary review with the Congolese people of what is happening in the Congo. So I am not going to give you anything new, and I will see you next year, beginning tomorrow, of course. Tomorrow is the 1st of January 2024. So today I'm going to speak to the Congolese, and I appreciate you reviewing all the evidence that we have given you in the past that deals with the crimes being perpetrated by Rwandan Tutsis in the Democratic Republic of the Congo, especially in Rwandan Tutsis occupying the Congo, continuing to kill, continuing to create chaos throughout the country. So thank you very much. Happy New Year to you, and I'll see you next year beginning tomorrow. I'm going to speak now to the Congolese people. Mbote batata ba mama bandeko bana mama Congo Zaire, oyo Professeur Yalengi azoya lisusu koyela bino a partir ya New York. Na ye ndenge na yaka epai na bino na so na ye napetaka tolo ntango nyonso ke na yaka liboso na bino na kombo ya Yesu Masiya oyo azali nzambe na ngai, oyo azali ye mutu abatelaka ngai, azali nzambe na biso, ye mutu abatelaka biso na kombo na ye na yaka liboso na bino. Bomona ordinateur ezosala mwa matata me tokosala yango soki nzambe alingi tokosilisa émission lelo. Lelo ezali le 31 décembre 2023. Lelo nalingi nasala mwa émission ya mokuse na bengi yango réflexion na situation ya mboka na suka ya 2023. Na yango nakosenga na bino botage baninga oyo balandaka na biso tozali à peu près bona tosala so émission mingi te me nayebi ke toleki 1000 abonnés. Bon, mais bo partager émission yo po toyeba situation ya mboka tokomi esika nini batata bamama ndeko. Yango wana mpona tobanda lelo nalingi nazongisa bino na ebandeli. Nalingi nazongisa bino na ebandeli na ntango tobandaka bitumba oyo. Nalingi natela bino nzembo oyo le feu Alain Moloto asalaka oyo babengi yango bino nyonso boyebi kitisa moto. Kitisa moto tokobanda na nzembo wana bongo na nsima nde na ya to continue tolanda. Papa ya kopapa kokata ya kokata kobelela moto na nzambe kitapana kosikisa misala ya satana. Moto kitisa moto ya ezikisa misala ya satana na mboka. Moto kitisa moto ya ezikisa misala ya satana na mboka. Loboko na yawe ezali ya kosembola mapo ekolo epambolama pe baye Kongo obamo na nkembo na yawe. Sembola loboko tomona kuya na yoe katina ekolo na biso. Osala ya minene utayo banda na bato Kongo kisini ni bona mboka. Tumeli na pasi ya eton kutu yaka bandela elongo na yoe. Yaka mokonzi yaka tobandela kotonga ekolo elongo na yo. Tali tuluku ya basomi ya Kongo batelemi mpona koyamba lipambo likote epai na yo. Simbola loboko na ekolo tolingi tomona embo na yo. Simbola loboko na ekolo
Voilà. Batata, bamama bandeko, ordinateur eza kosala mwa matata. Bon, nazongi, na kombo na Yesu. Bon, donc vous avez la patience quand même que tous autres sont moi problème pour na ordinateur to kobongisango programme tous autres ça là et ça attend son matata. Ah bon, alors mbote yambuta na moni bobani kokota nzambe azala na bino. Lelo oyo ezali émission ya suka ya mbula, lelo le 31 décembre encore 2023. Liboso to bandaka mwa principe na biso to salelaka ndenge toyebisaka bino ntango nyonso ke tolobaka ete congolais to congolaise, zairwa to zairoise nyonso oyo alingi tribu na ye, famille na ye, mboka na ye, to communauté na ye, to province na ye, to mutu moko boye, to mokonzi moko boye kolinga ye koleka mama Congo Zaire, ko défendre mutu wana to eloko wana koleka mama Congo Zaire, ozali ko mériter mama Congo Zaire te. Tolobaka yango mbote ndekolo vila lwaku, mbote na bino. Donc yango ya tolobaka ke
oyo olingi eloko mosusu koleka mama Congo Zaire ozali komérite ya Congo te. Yango wana lelo toyengi nasala mwa réflexion moke batata bamama bandeko pamba te tokomi lelo suka le 31. Bon, bino nyonso bakongole nyonso epai nyonso ozali outi kolanda charade oyo ezali ezali kwa liseki ezali lokola lokuta ezali lokola kosakana na bakongole oyo babengi élection ya 2023 oyo yebani moto te eyebani makolo te. Donc ezali liseki oyo basakani na bakongole ndenge esalemaka batata bamama bandeko banda na ebandeli. Banda Laurent Désiré Kabila oyo le vrai congolais babomaka ye na Hippolyte Kanambe, celui que vous appelez Joseph Kabila, et c'était Rwandais Tutsi, Hippolyte Kanambe, banda aboma ye. Lelo oyo batata bamama bandeko, lelo toza komona eloko oyo biso ba professeur ya lengi tolobaka banda kala. Ke mboka na biso ezali contrôlé par les Rwandais Tutsi. Mboka na biso ezali contrôlé par les Rwandais Tutsi. Toloba yango, tolobaka yango, depuis ba changement esalama, Honoré Ngwanda lobaka ti Félix na Batutsi basali complot babomi Honoré Ngwanda. Lelo oyo situation ezali bobele ndenge moko batata bamama bandeko. Ndenge moko. Yango wana tolingi tosala mwa réflexion batata bamama bandeko. Lelo mboka na biso ekomi esika nini? Bino moko boyebi ke élection oyo esalami. Batu mingi nasalaki quelques émissions nalobi tala botalela Félix te. Nalobaki ke Félix azali jouet ya ba Rwandais Tutsi. Félix banda kala. Banda baponaka na 2019 na janvier. Toloba yango na repetaka yango ke Félix mokolo aza ko prêter serment. Tango bakotisaka ya salaka voyage astral. C'est-à-dire accueilli na monde ya pandemonium, c'est un monde ya sataniste. Aza koloba tango mpeve ya Satan ekotaka ye, mpeve ya ba démon ekotaka ye. Oye salaka sala voyage astral, alobelaka ba Congolais abi nako servir, alobaka te nako servir ba Congolais Congo, nako servir mertira. Tango Félix asalaka voyage astral wana. Tolobaka depuis le roi tolobaka na yebisaka bino na avanga na kwa ya maladi na bana koloba tango neso ke Félix aza kosalela Satan. Félix azali kosalela Satan ba Rwandais Tutsi bakotisa ye na monde wana. Ba memaka ye ti na Kigali bakende kosalisa ye ba cérémonie na Kigali. Na kingakati Hippolyte Kanambe na ba Rwandais basalisaka ye pe ba cérémonie. Tolobaka yango. Félix eti lelo oyo eloko nini Félix ako asali pona mboka. Eloko moko te. Mais bazali kokosa ba Congolais mbote combattant résistant de l'ombre. Baza kokosa ba Congolais ndenge tolobaka yango. Mais elingi koloba nini batata bamama ndeko. Bandeko nanga tolingalingi bo comprendre na ndenge ya pepele, na ndenge ya clair, na ndenge ya oyo ezali ke mutu akoko kosa yo te. Mboka ya Congo Zaire, oyo ezali mboka ya Simon Kimbangu, le prophète, oyo ayaka ko déclarer ke mboka ya Congo ekosikwama, ekozala libéré, Afrique ekozala libéré. Mboka wana ezali beni. Na kobandela wana po nyonso eza koleka batata bamama ndeko toyeba ke ezali Satan ndenge wale moloto ayembi.
moto eya ezikisa misala nyonso ya Satan na mboka na biso. Misala Félix azosala, misala Barwandais baza kosala, misala oyo baza kokotisa ba division nyonso wana ezali misala ya Satan na mboka ya Congo. Po ete mboka ya Congo epanzana, po ete mboka ya Congo ekufa, po ete ba richesse ya Congo lelo oyo Barwandais tuchi na bapaya bakontrole yango. Mboka ya Congo, mais ezali mboka ya bilaka. Ezali mboka ya bilaka. Ezali mboka oyo Satan akoki kozwa yango te, akontrole yango a 100%. Yango wana ti lelo oyo eza kopatapata, basala boye ekosimba te, basala boye ekosimba te. C'est depuis 2001. Depuis 2001 batata ba mama bandeko ke batuchi bazwa mboka balukaka bapanza yango bakotisa kao bakontrole yango Congolais nyonso avanda kimia na ndenge nayebisaka bino ndenge batuchi basala na Uganda. Na lobaka yango ntango nyonso bahistorien na biso bajournaliste na biso bato baza kolobela mboka esengeli quand même to approfondir connaissance historique na biso. To approfondir connaissance historique na biso po ete tokoka ko comprendre ba enjeu. Enjeu ezali kaka te ke bamindele balingi bazwa mboka na biso. Enjeu ezali ke lelo oyo ba voisin na biso nyonso baza koenvier mboka ya Congo Zaïre ndenge kaka na 1885 ba pouvoir nyonso bamindele babandaki koenvier mboka ya Congo Zaïre. Bango balingaki pe bazwa ba parti nango. France alingaki azwa parti nango, Angleterre alingaki azwa parti nango, Portugal alingaki azwa parti nango, bango tout. Allemagne alingaki azwa parti nango. Mais po ezalaka mboka ya bilaka. Po ezalaka mboka ya bilaka Congo depuis avant création na yango Nzambe alobaka ke territoire oyo, territoire ya mboka na biso oyo, ordinateur tamuseza ko froze. Bon, territoire ya mboka ya Congo Nzambe ayebaka ke territoire oyo ya Mbanza Congo, empire ya Congo, bassin ya Congo nyonso wana Nzambe alobaka ke esika ye akotia kimokonzi na ye mboka wana ya pona yango. Yango Nzambe asalaka ke malgré que Léopold II azalaka na armée te po assurer territoire wana, États-Unis d'Amérique oyo biso tozali yango mutu etelemaka avant mboka ya Congo ekoma un pays. Ezalaka drapeau ya nini ya mission ya Congo oyo Léopold asaisaka. Mais avant kutu bakutana na Berlin, États-Unis d'Amérique asalaka déclaration alobi mabelo oyo ya association du Congo oyo ya bassin ya Congo, États-Unis aza ko considérer yango déjà comme un pays ami, ke mutu moko te akoki ko toucher une partie na yango. Yango ba pouvoir emendele nyonso wana bazongaka nsima batushaka yango te. Donc eza mabele eza béni ezali choisi par Dieu même avant création na yango. To approfondir histoire na biso, to approfondir connaissance na biso. Lelo oyo tango boza koloba bato baza ko balingi bazwa parti ya territoire na biso, balingi bazwa mabele na biso mindele, balingi bazwa ngo bazwa bamboka na biso eza organisé te, tellement que eza organisé te, bamindele baza ko tia confiance na Barwandais tuchi na Rwanda, na Barwandais tuchi na Uganda, pote ba assurer soi-disant sécurité na côté ya est po bamindele bazwa ba minere. Ezali eloko oyo biso ba Congolais sengi to comprendre, to sengeli to comprendre pourquoi eza kosala mandenge wana, pourquoi ezali kosala mandenge wana ke na mboka na biso ti lelo kimia ezali te. Kimia ezali te ti lelo oyo, mais bakozokoka pe kopanza yango te.
bazokoka kopanza yango te parce que ndenge nayebisi bino ezali mboka ya bilaka, pays choisi par Dieu, par Nzambe mpungu tulendo, par le Dieu créateur, Mungu wa bamungu, Nzakomba. Ezali pays choisi par lui-même. Donc biso lelo ba congolais bazalwa bazaluras esengeli na mokolo lelo tokota na 2024 to comprendre exactement position ya mboka na biso esika ezali. To comprendre yango parce que soki to comprendre yango to koyeba eloko nini to sala avec l'aide de Dieu de nos ancêtres pour être to libéré mboka za la libérer. Mais soki to comprendre te Tokozala toujours manipulé par les ennemis du Congo, entre autres les Rwandais Tutsi. Parce que bango bato bazali ko contrôler mboka ti lelo oyo. Ti lelo oyo bango nde baza ko contrôler mboka. Alors, eloko nini tokoki ko retenir na ba aventure nyonso eza koleka na mboka na biso. Ndenge nalobaki depuis 2001 Rwandais Tutsi bazwa mboka na biso. Hippolyte Kanambe oyo azali lokola la pierre angulaire ya occupation ya Congo ou les soi-disant mokonzi ya mboka ya Congo oyo azali ko contrôler masolo na Congo. Kanambe ye mutu abomaka Laurent Désiré Kabila. Aboma bandeko ya Laurent Désiré Kabila. Aboma bana ya Laurent Désiré Kabila. Aboma assassinat bato ya ndenge na ndenge. Mais lelo oyo Hippolyte Kanambe avandi na kingakati mutu atushaka ye azate. Ma commissaire soi-disant sénateur à vie akene pe na sénat yango te. Avandi na kingakati mutu atushaka ye te. Et tous les Congolais, les soi-disant résistants, combattants, bateau balobi, bazolobe la Congo na vérité. Bateau balobi bazobunda la Congo na vérité. Babenga kayeti lelo oyo Joseph Kabila. Alors, soki biso bankolo mboka tolingi Congo, Munguna oya zimboka na biso abomi ba Congolais, abomi même ba cardinaux, abomi ba prêtres, abomi bato baza ko marcher pona mboka wana, abomi ba élément bato ndenge na ndenge ba musu to yemba bango na banzembo, ba musu tozo kumisa bango na ba mission na biso, aboma bango. Alors biso toza ko légitimer ye comme Congolais parce que quand il appelle Joseph Kabila Ozali ko légitimer ye ke azali Congolais, un meurtrier, un assassin. Batata ba mama bandeko. Na pesa bino ndakisa. Lelo oyo. Palestinien moko a se déguisé en kamati komba ba yuda lati akoti na mbok na Israël kuna. Abomi premier ministre ya Israël, abomi ba résistant na Israël kuna, pe avandi na Israël, bino bokanise ba yuda, bakotika ye avanda pe na mboka na bango, azwa pe territoire, avanda wana batushaka ye te, kombo ya ki yuda ya alata bakomi kobenga ye na kombo wana, est-ce que kosalem? Même le contraire, un juif, azumbo kombo ba palestinien, akoti kuna, ale abomi mokonzi na bango, abomi bato bazoluka ba libérer Palestine, abomi bango, avandi na mboka kuna, azuma parti moko avandi kuna, bino kansi ba palestinien bakotika ye avanda kuna, babenga ye na kombo ye oya ba palestinien ye azwa. Est-ce que koki ko salama batata mama bandeko? Est-ce que koki ko salama? Posons-nous la question. Mbote mama Francia. Mbote na bino nyonso boza kokota. Voilà pourquoi batata mama ndeko, il faut tout ça la réflexion wana. Voilà ce qui se passe chez nous. Na Congo, ce qui yo mutu
yo muto obandi likambo wana te soki moninga muto abandi yango biso tokotouche te parce que tokotouche yango bakopesa tokotombola ndeko wana abimisi likambo wana. Voilà ndenge biso totravaillaka. Alors tozokanisa ke ntango tozosala ndenge wana nde biso toluka tofonde tokei oyo ya biso tolobela oyo ya biso parce que mboka yango il faut biso nde kombo na biso eyebana. Ça n'a pas d'importance batata bangamba ndeko. Ça n'a pas d'importance. Ngai ya lengi soki lelo na yaka na États-Unis d'Amérique na yeba kutu teke na kobundela mboka ya Congo na yaka pona betude na nga na sisu betude na nga na ye na New York pona kende Congo mokuna makambo ebebi tovandi awa tititi biso tutokoti pe mouvement wana ti eyaki ba Congolais pe awa na États-Unis bato babengaki nga nasala candidature ntango bamonaka ngai na télévision nationale pona makambo ya histoire ba noir ya Cheikh Anta Diop mokanda na traduzaka nde yango babenganga na koma président ya IDPS bavote nga président IDPS awa donc nazakanaka kokota politique te bon badécouverte tosali pona mboka na biso soki toza kolobela yango ezali pona bolamu ya mboka na biso biso nyonso tu soki todécouvrir makambo ya ubwenge ya barwandais tuti ke babotama bazali bana ya Satan ke barwandais tuti baza bana ya Satan découverte tosalaka parce que toyebi pe totangisaka Bible toyebi ke na Bible Jésus alobaki na yebisaki bandeko ne moko bayuda alobi bino lokola bobetaka lokuta ntango nyonso bozali bana ya Satan po tata ya lokuta ezali Satan donc bino boza bana na ye boza bana ya Abraham te. Alors barwandais tuti to étudier culture na bango kobanda bokoko na bango bango moko baloba yango bango moko bateya yango bango moko basalelaka yango basalelaka bobele lokuta rwandais tuti alobaka vérité jamais rwandais tuti alobaka vérité jamais tant to découvrir yango babengi yango bwenge nde tobandi koteya yango po to comprendre ba rwandais tuti bazali ndenge nini po to comprendre ba rwandais tuti baza ndenge nini. Donc biso toza na intérêt moko te ke biso toza lokumu parce que toza na besoin lokumu te tokobundela mboka na biso lelo oyo soki nzambe asala ke mboka eza libéré na kokende nake kovanda na ngai na mwa village ya bakoko na ngai nake kolona masango na ngai nake kosala mwa mosala na ngai kuna na pemi libre ti mokolo bakoko na ngai bakobengisa nga ti mokolo Yesu akoya kozwa nga nakei. Mais toi on a besoin te ya kobundela ce qu'on appelle renommée tolokum toi on a besoin nango te. Donc soki tozoloba ke Hippolyte Kanambe oyo aboma ba Congolais aza Rwandais tuti biso nyonso toloba yango tobenga ye te Joseph Kabila tobenga ye Hippolyte Kanambe soko olingi olobi Hippolyte Kanambe kombo ya lokuta na ye kombo ya lokuta Joseph Kabila répétez ça chaque jour ba Congolais bakozwa yango ekokoma vérité même à l'étranger ba étranger bakozwa yango ekokoma vérité. So biso no tosalela yango Hippolyte Kanambe akoki kovanda te depuis 2001 ti lelo oyo yenda azako kamba mboka ya Congo. Bokoloba ke non depuis 2019 yete mutao kamba ngo. Mais ezali ya solo. Eza ya solo te parce que même 2018 2019 bino nyonso boyebi Congolais nyonso ayebi deal oyo Hippolyte Kanambe na batuti basala na Félix Tshilombo bamemaka ye na Kigali avant Paul Kagame oyo solo avant akufa bamemaka ye kuna basalisi ye cérémonie. Donc Congolais nyonso ayebi ke Félix aza kosalela ba Rwandais tuti lelo oyo eza na niveau nini. Na 2019 tango Hippolyte Kanambe asali deal na Félix Félix akena Kigali basalisi deal asigné pe ba deal kuna
toyebisa bino Honoré Ngwanda ayebisaka bino bato baze bayebi makambo bayebisaka bino ke Félix asali deal na ba Rwandais. Honoré Ngwanda va baboma ya alobaki foto kamata Félix to plaqué ye na mabele poto boto la fungula parce que soki apesi bango soki te ile aza l'élément le plus dangereux lelo oyo bobani komona yango aza l'élément le plus dangereux pas contre les Rwandais Tutsi, pas contre les occupants. Félix a l'élément le plus dangereux contre les Congolais, contre Mboka ya Congo Zaïre. Yango baza komona lelo oyo. Parce que Félix travaille que pour les Rwandais et le Rwanda. Tolobaka yango. D'abord, Congolais nyoso ayebi l'incapacité, l'ignorance, le manque même d'expérience, l'amour du facile, l'amour de l'argent, l'amour de la vie, l'amour de l'ambiance. Oyo Félix azalaki na yango tango avant bapona ye. Boyebi que même tata na ye moko. Etienne Tshisekedi alingaki jamais Félix azala na position akota na politique azala na position ya pouvoir parce que yebaki ke mwana na ye Félix atanga te, mwana na ye aza irresponsable, mwana na ye alinga viva, mwana na ye akoki kopesa confiance te parce que aza na maturité politique te. Etienne Tshisekedi ayebaki yango. Yango wana ba Rwandais Tutsi po ba utiliser mwana wana comme bayebaki ke ya azalaki na ba faiblesse wana nyonso mpona batuti ezalaki ba atu eyi ba capacité oyo ya azangi yango nde batuti bazobaki fo tozwa mwana oyo to utilize ye na kombo ya tata na ye. Alors il fallait na mama na ya Félix na ye Félix bandimake ba Rwandais baboma Etienne Tshisekedi babomi akufi ale bango ba précipité mpona bapesa bango position wana. Mais bapesaka Félix position wana pourquoi faire? Parce que d'abord vous devez savoir que musala to salaka kaka biso te tout le monde a travaillé et salaka ke ba américain ba imposaki na Hippolyte Kanambe ba yebisi ke na 2018 yo okopose lisusu candidature te. Soki omeki toza kobimisa ba identité na yo oyo ya vrai ya Batutsi pe okokangama. Yango na Hippolyte Kanambe avec les Rwandais Tutsi parce que il travaille avec des think tanks. Think tanks ezali nini? Think tanks ezali bengaka bureau d'études. Bureau d'études c'est-à-dire que ba Rwandais Tutsi bazali na ba bureau d'études oyo etidaka ba projet oyo bango balingi basala. Biso ba Congolais ou la plupart ya ba Africains ba Bantou nous travaillons comme ça à la volée. Oto nito sa to sala boy simbite to kei boy. Ba Rwandais Tutsi bazana ba bureau d'études. Par exemple, tango toloba na ba 57 59 tango mwa lokola mwa bahutu basalaka révolution na Rwanda. Tango basalaka révolution pona balongwa na Kiboumbu na maboko ya ba Rwandais Tutsi po ba Rwandais Tutsi basalaka ba mikonzi. Bahutu basalaka lokola ba servant, lokola ba esclave ba Tutsi. Tango makambo indépendance za koya ba Tutsi tango bahutu ba majorité a eu pouvoir démocratiquement Batutsi wana bakimaka bakendeke la plupart bakendeke na Uganda. Ils bavandaka esika moko basalaka étude basalaka programme. Ngana salaka émission mobima na Kerwin Mayuzo tango ayaka na États-Unis tosalaka émission sur ça. Bavandaka ba étudier batata mama mandeko balobi biso toya wana mboka mopaya tokosala ndenge nini utilisant mayele oyo bakoko na bango batikala bango qu'on appelle obwenge
basalaka plan oyo boyoka balobaka plan imatuche bazalaka plan wana ntango wana bakimi bake na uganda ntango bake na uganda basali plan balobi boye biso tokosorganize tokosala nyonso elokola toye na uganda awa tokosala nyonso tobotola pouvoir ya uganda tobotola yango biso batuti tozala balider tokomande mboka oyo apres babakisi soki tobotoli uganda na maboko ya baugande tokozonga na rwanda tokobotola mboka ya rwanda na maboko ya majorité utu so tobotoli rwanda na maboko ya bamajorité utu apres tokokende na mboka ya zaire lelo oyo rdc apres tokokende tokozwa mboka ya zaire na maboko ya bazairwa apres tokozwa tanzanie apres ça tokozwa bapays nyonso ya babantu eza na afrique centrale de l'est à l'ouest tokokomisa babantu baesclave na biso barwande biso batuchi tokokomisa babantu baesclave na biso batuchi batata bamandeko batuchi bamana kosala plan wana ezalaki teke parce que bazalaki une majorité na Rwanda même bazalaki une minorité qui dirigeait qui bakomisaki bahutu majorité baesclave na bango donc malgré que baza moke ils ont fait ce plan voilà plan bango basalaka think tank baza na ba think tanks basalaka plan wana lelo oyo batata bango bandeko comme tozosala mwa réflexion oyo batuchi wana bakendeki na uganda babotolaki uganda na maboko ya baugande mpona nini depuis 86 boyokanga malamu depuis 1986 ti lelo oyo 2023 aza kosila lelo lobi tobandi 2024 mboka ya uganda bato bakomandaka yango ezali barwande tuchi président oyo boyoka babengaka Yoweri Museveni azali ugandais te c'était rwandais tuchi abotama na mboka ya Butare na sud ya Rwanda tango bakimaka bakendeki réfugié na Uganda kombo na ye ya rwandais ezali Yoseri Tubuhaburuwa na ye na bana na ye mwasi na ye so botali mwasi na ye boyebaka mwasi na aza rwandaise bana na ye baza ba rwandais tuchi c'est facile à comprendre mais babotola mboka ya Uganda na mboka ma majorité utu ba majorité ba ugandais o bazali majorité ba bantu babotola mboka depuis 86 ti lelo oyo batuchi bavandela ba nkolo mboka ba ugandais parce que qu'est-ce qu'ils avaient utilisé ubwenge na okona na ba détail lelo te boye bakaka ba fait tango basisi na Uganda bazongi na Rwanda utilisant ubwenge papa bakosi bamindele na ubwenge bakosi baaméricain na ubwenge bakosi oni na ubwenge bakosi baeuropéen na ubwenge meme bauto bavanda na bango kuna bakosi bango na ubwenge bakosi bango bauto bazalaki soi-disant ba opposant politique ya nani azalaki président na bango oyo basasinaka président na bango bakotisi bandeko na bautu mosusu na ubwenge balobi que nous devons nous soulever contre le président rwandais utu bakosi bango betala tolingi tosokotisa démocratie awa soki tobomi président wana tolongoli biso batuti na bino baopposant politique tokosala sikoyo un pays démocratique bango mpe bakosami babomi président ya utu après batuti babotoli pouvoir donc réussir oyo baprogramme basalaka na Uganda baye na Rwanda réussir yango na 96 babandi guerre na mboka na biso
babandi guerre na mboka na biso bakamati Laurent Désiré Kabila batia ye liboso na batuchi baye na ye ti na Congo na 98 ntango Laurent Désiré Kabila abengani batuchi ils sont pas partis se replier na est guerre ozoko continuer Hippolyte Kanambe akosana atikalaka pembeni ya Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila aza alingi azwa ye lokola mwana na ye alors que bakosaki ye abota ye te kaka mama na ye nde azalaki makango na ye ye pe Laurent Désiré Kabila akosami mpe na obwenge le même petit wana ale abomi Laurent Désiré Kabila na 2001 na janvier petit Hippolyte Kanambe akomisi mokonzi batuchi bazwi pouvoir banda batuchi bazwa pouvoir na 2001 ti lelo oyo lelo tokomi na suka ya 2023 batata ba mandeko. Ce sont les Tutsi qui commandent au Congo, mais nalobaka ngombala moko ngabi mboka ya Congo non seulement eza mboka bilaka mboka ya Congo ezali munene lokola éléphant lokola Europe de l'Ouest mobimba wana munene ya mboka na biso batuchi na moke bazali na yango bakoki ko contrôler Congo mobimba te. Alors baza na think tank na bango eza kosala plan eza kosala programme eza kosala ba stratégie ndenge nini bakosala pona ba contrôler Congo à 100%. C'est-à-dire que lelo oyo batuchi bazali toujours kolanda eloko ni basala pona ko éliminer opposition na Congo ba éliminer ba opposant na Congo ba éliminer ba vrais congolais o baza ko bunda mboka ya Congo po bavanda na RDC ndenge bavanda na Uganda ndenge bavandi lelo na Rwanda balingi bavanda na ndenge wana na RDC me ndenge tolobaki na bandeli mboka ya Congo ezali mboka ya Nzambe mboka ya bilaka mboka ya Simoki Mbangu ezali mboka ya lokuta te ya Barwande Tutsi te ezali mboka ya bana ya Satana te. Donc eza mboka oyo Nzambe atia signe donc bakokoka kozwa yango mobimba bavanda bapema te yango na ti lelo oyo mboka eza kopatapata mboka eza kopatapata depuis 2001 wana tango babomi Laurent Désiré Kabila qu'est-ce qui s'est passé balobio Hippolyte Kanambe a réunir mboka non il n'a pas réuni le Congo réunifié le Congo. Tout ce qu'il a dit, qu'il a fait, a bengisi ba Rwandais tout bazaki na est bazako bunda contre ye, ba ye na Kinshasa ba koti na gouvernement ya Congo. C'est ce qu'il avait fait. Ba Rubelo bazongi, ba Nyarugabo bazongi, ba Rwandais tout bazongi, ba Rwandais tout ba ye ba koti akosi ba Rwandais tout na ba armée ya Congo nyonso akoti bango. Donc ezaki réunification des Rwandais tout pour contrôler le Congo. La réunification ya Congo te muto aloba ko Hippolyte Kanambe a réunifié le Congo oza idiot eloba professeur Yombi oza idiot parce que oyebi histoire te. Ce sont des Rwandais tout o bazongaki bazongi o bakimaka Banyarugabo bazaka na gouvernement o Laurent Désiré Kabila banolo me yo lobi oza ministre ya affaires étrangères oza congolais to bengani ba Rwandais tout bakim mais yo kimi poani sokoza congolais. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Hippolyte Kanambe banda 2001 wana batala mande ti lelo yende azako contrôler mboka. Donc je disais que na 2018 tant que boy que Hippolyte Kanambe est la président américain ba pekisa ki c'est pas les Congolais ba a posé candidature. Parce que sur la prendre par Congolais, Hippolyte Kanambe pouvait rester au pouvoir, celui qui se lève à Bomiller, et puis rien n'allait arriver. Parce que les Américains, ils savent qui est ce que Meki, allez, et beba. Mais il y a tout une dernière, ils savent que comme ça, il y a un think tank, Kanisaka, Juif Félix, allez, Kotier, Nabadi, Nababomi Tatanaye, Pessi Félix, position wana. Que toza kotikela yo ovanda wana topesi yo ouverture
okoko yiba ndenge olingi, okozwa mbongo ndenge olingi, okosala ndenge olingi, seulement makambo ya Congo yokokipe yango te. Ndenge Congo ezo marché yokokipe yango te. Ce qui se passe au Congo yokokipe yango te. Félix akipaka makambo eleka na Congo te, asala eloko moko te. Dernièrement nasalaki bino vidéo, nayebisaki bino que tout ce que Félix fait ezali dicté par think tank rwandais Tutsi oyo evandi na présidence ya mboka ya Congo ya RDC na Kinshasa. Tout ce que Félix fait, tout ce que Félix dit, même ce que vous pensez être le tribalisme de Félix, ezali Félix te, il faut quand même koto réfléchir na ndenge ya mojindo. Ce que vous appelez le tribalisme de Félix. Félix Azali, c'est un pion. Félix Azali a une mentalité, ya mayele te ya ko réfléchir. Félix a réfléchi saka à un niveau primaire. Ya mwana ya école primaire. Parce que ya yebi kaka viva, ayebi kaka kolia, ayebi kaka kosaka na mbongo, ayebi kaka kolata, ayebi kaka kosepela. Félix aza na moto te, na cerveau te ya ko réfléchir. Bato mosusu baloba yango. Donc, nyonso ezosalama batata bamama ndeko. Na loba yango, nyonso ezosalama ezali ponde ndenge basoso babwakaka maki. Ezali ponde par les Rwandais Tutsi oyo bavandi na think tank na présidence ya Congo, et puis Hippolyte Kanambe, et puis un autre think tank ezali na Kigali. Même temps boza koyoka aza ko attaquer Rwanda. Namonaki au dernier vidéo ke na Tchangu na ebite pourquoi bana Tchangu babetaki Félix maboko paraît-il bapesa yi bango mbongo. Et pas ya kena lobaka soki kaka lisasi moko ebeti pa. Ngai na ko réunir les deux chambres ya congrès na kosenga autorité na attaquer Kigali. À partir ya Goma na attaquer Kigali. Soki lisasi kaka moko ebeti. Eutaki wapi? Eutaki pa ya ba Rwandais Tutsi bayebisaki aloba ndenge wana pona bazoba ba Congolais bandima kobetele maboko bako voter. Mais pour montrer que Félix azali na pouvoir te akosala eloko moko te, juste après alobi ndenge wana M23 bazwaki babetaki masasi kuna bazwaki soki 2 ou 3 villages. Qu'est-ce que Félix a fait? Asalaki eloko te. C'est pour vous dire que otolobaka ezali ndenge wana batata bamama ndeko. Félix azali na pouvoir te. Biloko nyonso wana ezali mutu azosala yango eza ba Rwandais Tutsi. Pona nini bazosala yango batata bamama ndeko? Parce que les Rwandais Tutsi, ils ont compris une chose. Que mboka ya Congo eleki munene trop. Mboka ya Congo tokoki ko vraiment kozwa yango d'un coup te. Ndenge tozwaka Uganda, ndenge tozwa Rwanda. Congo eza tellement munene. Et puis il y a une autre chose. Congo ezali mboka oyo sous Mobutisme, sous la Deuxième République, ya Zaïre, Mobutu a galvanizaki peuple congolais. Pona kosangisa bango, bakoma comme une seule tribu. Que Congo ba Congolais nyonso bazairwa nyonso tozali tata moko, mama moko, ekolo moko. Tout ça ezali na plan ya Saint-Esprit, ya plan ya Nzambe ya Kimbangu. C'est-à-dire que ba Congolais bakomaki mutu moko sous Mobutu. Or les Tutsi okipaka mboka en semant la division. Na Ouganda, ce qu'ils avaient fait, ils attaquaient les nordistes contre les sudistes. En même temps, baza koboma ba sudistes, ba kokosa ba nordistes. C'est ce qu'ils ont fait. Tikuna Yoseri Tubuhaburua akomaki
président kota ina armée abundi ti ali abotoli mboka asali coup d'état basali élection pe ya asali coup d'état akomi mokonzi moni na Congo oko diviser quel côté ya pays contre quel côté parce que biso na Zaïre toza 450 tribus tokoma tata moko mama moko ekolo moko tobalana tobotama partout okosala ndenge nini ok bon batuchi bayebi ke la tribu qu'on appelle les Baluba bazalaka na ba penchant tribaliste c'est-à-dire que bango se comportaka souvent selon la tribu bazui Félix bapese wana maintenant bango bamonaki ke bon il faut tombola tribu ya Baluba comme ça va s'opposer contre le reste du peuple congolais alors que Baluba baza majorité te baza même 50% te baza même 20% te baza peut-être même pas 10% de la population en Congo yango na batuchi basalaka plan wana donc think tank Baluba ya batuchi evandi na présidence Baruberwa Banyarugabo Bagisaro baoyo azalaka ministre ya défense bango tu bavandi batondi na présidence kuna babiro na bango eza wapi babiro na bango ezali na oyo babengi biro ya soi-disant première dame Denise Nyakeru oyo azali rwandaise Tutsi Rwandais think tank wana evandi kuna donc Félix aza contrôlé à partir ya présidence na présidence ya république kuna quand Félix sort d'abord pona konome Baluba batutu babduna babiro wana batie bakomo Baluba écoutez-moi eza na Baluba o bazali vrai Baluba eza na ba Rwandais Tutsi o bapesi bango bakombo ya Baluba po bazwa ba position wana dans tout ça pona ko atteindre objectif ezali ke ba Congolais va s'en prendre au soi-disant Baluba et à Félix Tshilombo. Félix Tshilombo, vous vous en prenez à lui. Pendant que Batuchi va organiser chaos partout au Congo, va organiser division au Congo, va organiser qu'on sépare les Congolais, va organiser Bitumba et Bima partout les Congolais contre les Congolais. Va organiser nayoki même katakatanga oyo abomaka batu batiaka na boloko tango Hippolyte Kanamba izongaki ale abimisi ye bala akomi kolata ba t-shirt ya Hippolyte Kanambe katakatanga c'est un criminel lelo oyo nayoki su katakatanga bimili susu na katanga kuna c'est quoi plan ya Rwandais Tutsi pour diviser le Congo, pour détruire le Congo, pour créer le chaos au Congo. Parce que si on va créer le chaos, ils pourront alors contrôler le Congo. C'est ce que nous devons comprendre, Batata, Bamama, Bandeko, Namokolo ya Lelo. C'est ce que nous devons comprendre. Namoni ndeko Gane Sindani, Mama Sindani Akotaki, Rita Mayo Akotaki, Mbote na Bilo Isuso Bino Nyoso. Voilà. Donc, besika tozali yango wana. C'est-à-dire que lelo o batata wa mandeko. O ba élection salamité, bon bino bomoni élection salamité. Et ya lokuta Félix asali yango et puis ba biloko wana kadi ma biloko organisé ya kopesa ba bulletin de vote na ba individu ba voter. C'est justement pour na collecte biso ba congolais que biso soki tozo kolanda Félix ezali toza kosala erreur. Pourquoi? Parce que, je répète, Félix a un pouvoir. Laisse-moi vous dire ceci. Batata bamama bandeko. Soki lelo Hippolyte Kanambe azana Congo te bokangi ye te bobomi ye parce que aza criminel. Barubero abanyaruga bwana baboma ba Congolais batuta ba bébé na maboka bakunda basi vivante bakundi bango
bokangi bango bosambisi bango s'il faut le fusiller bango. Hein? Soki lelo oyo batuchi baza te na Congo, Nyakeru aza te na Congo, na bandeko ne Barwande tuchi soki baza te na Congo, lelo oyo naza koyebisa bino Félix akozala président na Congo te. C'est ça la vérité. Parce que muto asimbi Félix ezali Barwande tuchi. Ezali Hippolyte Kanambe. Ezali Barwande tuchi. Félix azawana ayebi ke soki lelo oyo. Soki Barwande tuchi balobi Félix il faut akufa lelo, Félix lelo akokufa. Pourquoi? Parce que moi si avani na ena ndako c'est une Rwandaise tuchi bazali ba maître na ba maîtresse ya empoisonnement. Félix akoko échappé te. Soki batuchi balobi akufa lelo akokufa. Mais batuchi baza encore na besoin na ye. Batuchi baza lisusu toujours na besoin ya Félix. Parce que lelo oyo ezali question ya kolakisa que c'est un Congolais mutaza ko diriger mboka. Alors qu'il ne dirige pas, il n'a pas de pouvoir. Pendant que le Rwandais Tutsi contrôle toujours le pays. Il faut comme analysika o ezali que un Rwandais Tutsi oyo kanga bien. Un Rwandais Tutsi oyo azali penza ko bima lokola un vrai Congolais azwa pouvoir po ba vandela ba Congolais libela. Soki bato komi esika wana alors esili ba vande. Parce que biso ba soi-disant opposant batuchi bakoluka be éliminer biso. Bakoluka be éliminer mutuno sazo telemela ba Rwandais tuchi. Bon, soki yo telemeli yete, o telemi batuchi te lobi voilà. Nako benga Hippolyte Kanambe comme Congolais, frère Nabiso Joseph Kabila. Joseph Kabila a raison, Félix a tort, Joseph Kabila kuta salaki boite. Alors que biloko wana nyonso Félix azo saleza ko ute pas Joseph Kabila. Donc ozana otiez endui en erreur. Lobi soki batuchi bazwi mboka contrôle total, bako boma yo. Bako éliminer yo. Donc, les Cambodgiens batata mandeko ezali que ti lelo batuchi bazo contrôler. Félix a un pouvoir. Félix a un pouvoir. Félix a un pouvoir. Félix a pouvoir zanango ya koyiba mbongo. Félix pouvoir zanango ya kosala ko voyager soka lingi. Félix pouvoir zanango ya kotombola famille na ye, ko pesa bango ba position, ko pesa bango mbongo. Kotika ba master na ye ba yiba mbongo ndenge balingi. C'est ça le pouvoir que Félix a. À part ça, pouvoir politique Félix a zana yangote. Pouvoir économique Félix a zana yangote. Pouvoir sécuritaire Félix a zana yangote. Même pouvoir social a zana yangote. Côté le Félix, qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que Félix a koko sala na mboka wana oyo ko changer masolo? Qu'est-ce que Félix peut faire na mboka na biso oyo ko changer masolo? Ndeko Luvila atuni lisusu likambo ya Kagame soki akufa penza. Bon, Ndeko Luvila nakoyebisa yo boye na sala émission awa na lekisa Paul Kagame na salle moko ye avandi sozi ya Paul Kagame oyo aza lokola Paul Kagame atelemi na micro amimike ndenge Paul Kagame alobaka amimike Paul Kagame donc bakokani na Paul Kagame. Voilà eloko liboso yango wana ya mibale ba Rwandais oyo bavandi na Bruxelles na kanisi mosusu bavandi na France tango Paul Kagame akufaka bango basalaka émission biso pe tolakisaki yango ke Kagame akufi mais ba Rwandais tuchi basalelaka obwenge Ndeko Luvila comme Kagame akufaka batuchi o batikalaka na Rwanda kuna
comment il s'appelle, James Kabarebe na généraux wana nyonso wana. Utilisaki ubwenge parce que ce n'est pas la première fois. Bazwaka sozi wana ye muto abimaka comme Paul Kagame. Pour preuve, nasalaka émission, nasalaka article moko journal moko, na lakisi ye photo ya Paul Kagame na 86 je crois, ou bien en 2006. Et puis na photo ya Kagame oyo après liwa ya Paul Kagame. Bokomona ke le Paul Kagame ti lelo azali jeune ndenga azalaka kala. Donc ngana yebi que Paul Kagame a kufa. Celui qu'on utilise aujourd'hui comme Paul Kagame, ezali dans le cadre ya ubwenge. Ah voilà, l'Undekolovilo mona yango merci. Donc ezali batuchi basalelaka ubwenge. Ça je ne cesserai de le répéter. Jour biso ba congolais te comprendre c'était ubwenge, comment les Rwandais utilisent ça, ndeko to comprendre. Je vous assure na lobakango bato basolaka na bango ke même bamindele, même baméricain, même européen, même ONU, batuchi bakotisa bango na ubwenge. Yana bomonaka les tuchi partout ils sont là-bas, ils sont représentés. Ezali dans le cadre ya stratégie na bango. Par exemple, ndeko Luvila, omoni na ONU, tango ba Rwandais ba commettre ba crime na Rwanda kuna oyo mamo ya Canada utako sala livre l'éloge du sang. Soki botangi livre wana. Bokomona ba généraux nyonso ya Paul Kagame ba bomaka batu, ba bomaka ba milliers de gens na Congo pe na Rwanda ti na Uganda kuna. Utilisant ubwenge bakenda Nations Unies Kagame alobi voilà ba mission na bino nyonso en Afrique soki bolingi nga na kopesa ba soldat pona basala ka mission wana. Donc en quelque sorte na américain na anglais babenga kango blackmail. Basali siko pasali ba ONU ce qu'on appelle je crois en français chantage. Ba pesi ba généraux ba assassinat batu ba boma batu kuna bakota bakende ko servir ONU na ba pays wana mission de la paix. Omoni. Donc bakoti bango na ubwenge. Siko moyen ONU a condamné ba Rwanda bezate parce que ba soda wana ba okendo sala bango mission. Mais Kagame a salaki yango pona ko sala chantage dans le cadre de ubwenge. Voilà comment il travaille. Donc c'est le sosie qu'on utilise jusqu'à aujourd'hui. Mais alors pona ko sukisa to lobi boyeke Hippolyte Kanambe azali Rwandais tuchi. Ti lelo yende mutaza ko commandé. Félix, biloko Félix azosala bino benga tribalisme, boza ko benga assassinat, bozali ko benga ko boma batu, bozali ko benga ke baza ko telemisa baluba balobi boye. Voilà. Laisse-moi vous dire une chose. Les pauvres baluba o baza ko telemisa mutu. Baza ko telemisa mutu pour défendre Félix. Ce sont des pauvres baluba oyo bakozala bakokufa lokola bazoba. Vous vous rappelez bandeko nyonso ya Etienne Tshisekedi oyo bakufaka pendant 6 mois, 4 mois, bakufaka presque 100 na présidence sous Félix. Oyebi lisusu likamwana babana kokufa pamba parce que bango bazokende pona ba défendre soi-disant ba soutenir mwana na bango Félix en tant que président, donc ba soutenir ye contre ba Rwandais tuchi parce que ye bango ba okanisa ke Félix ndé mutana pouvoir. Bakufaka presque 100. Boyebi lisusu. Il y avait un petit là à kotaka na mouvement wana alobi tala bobanga bango te ba Rwandais wana tout bako nager. Petit wana salaka 2 semaines te akufi. Les pauvres baluba o baza kotelema mapona ko défendre Félix. Baza ba malheureux parce que soki ba meki kaka kotelemela ba Rwandais tuchi bako boma bango. Bako kufa. Félix restera aussi longtemps que ba Rwandais tuchi baza na besoin na ye. Donc botala batata ba mama ndeko esika tozali. Esika tozali. Bon.
ndeko Luvila, bon, oya, que commandant il peut akufa, wana na yebite, je vais vous mettre une photo là, parce que commandant il peut soka akufa, donc wana to yebite, wana ngana, na zana laksabino moi eloko moko, d'abord na laksabino, moi eloko moko ya kolobela nini honoré ngwana. Qu'il est, pour l'instant, non seulement le Congolais le plus dangereux et le plus nuisible pour la République démocratique du Congo. Notre compagnie nationale se dotera bientôt de nouveaux aéronefs pour agrandir sa flotte afin de mieux desservir le Congo profond. Je me réjouis de la signature entre Congo Airways et Airbus pour l'acquisition de 2 aéronefs neufs de type A220-300 de 132 places chacun, 2 aéronefs de type E175 de 76 places chacun, avec la société brésilienne Embraer, et de 2 aéronefs de type ATR 49-600 de 48 places chacun, ce qui porte à un effectif total de 8 avions neufs qui devront s'ajouter à la flotte existante de la compagnie nationale. La première livraison interviendra en décembre 2020. Ah, voilà. Et là, on a rien à dire à Bino, Yawana Batata, Maman Ndeko. Pour la collection, Bino, que Félix, il ne fait que régurgiter Biloko Batuchi Balobé na Yalo. Au Bino, on a que Félix, Mtazo Kosa, mais où t'es pas à Félix, c'était Félix Azoko Tanga Yango, Barwande Bakomeliye, Nyoso pour endormir les Congolais. Je répète encore, ce qui lelo Barwande Tuchi Balobi Félix akokufa lelo. Boyebi yango, bondima yango. Félix aza na problème na Kagame te. Félix aza na problème na Batuchi te. Quand Félix parle du Rwanda, ezali Batuchi o bavandi na Congo bazobisa Félix lobela Rwanda. Condamner Rwanda pona nini parce que maintenant les étrangers na ba Congolais ba kotala Rwanda pendant que biso ba Rwandais tuchi awa na Congo to vandi tozo contrôler Congo. Nebite so bomona ki video ya Gisaro abandaki koloba azolobela bato Rwanda ke bino ba Rwandais kuna bokota makambo ya biso ba Congolais awa te tozana ba leader na biso awa ba ko défendre mboka na biso ya Congo etali bino ba Rwandais te bino ba Rwanda etali bino te biso awa nde toza ko contrôler mboka na biso. Donc Gisaro voulait dire que bino bato ba otala Rwanda bota Rwanda awa na Congo c'est le Tutsi qui contrôle. C'est le Tutsi qui contrôle. Félix ne condamne pas les Tutsis au Congo. Il ne peut pas condamner les Tutsis au Congo alors que c'est les Tutsis au Congo qui contrôle. Il parle de Rwanda. Bino ne peut pas Congolais ba sepela kwa attaquer Rwanda. Mais au quoi attaquer Rwanda pendant que na mboka na yo Batuchi bavandi na ndako na yo Félix na présidence ba Rwandais Tutsi bazo contrôler masolo. Yo kene ko attaquer Rwanda pa ba uti pourquoi? So lingo libérer mboka kanga Hippolyte Kanambe kanga mwasi na yo kanga Baruberwa kanga ba Nyarugabo kanga Bagisaro kanga le soi-disant premier ministre le petit Rwandais là hein so kisama Lukonde kanga ye kanga Batuchi baza na mboka na yo ce n'est pas Rwanda. Ok ne ko attaquer Rwanda pourquoi? Ceux qui ont libéré mboka tu vas chasser ceux qui sont dans ton pays. Les M23 et tous ces rebelles là. Ceux qui alors soko bengani bango ceux qui Rwanda nya kokota ndio beti Rwanda ceux qui Uganda nya kokota ndio beti Uganda. Mais tu peux pas kende ko bombarder Rwanda alors que Batuchi ndio bavandi na ndako na yo. Vous voyez? Voilà makambo buzo bezo le kawana yango wana. Situation na biso yango na batata ba mamande.
Donc, awa tozokota na 2024, batata bamama bandeko, esengeli toyeba situation wana. Esengeli to comprendre que mboka na biso ezali na maboka ba Rwanda tuchi. Banda kala, banda 2006, je crois, Honoré Ngwanda Banako Lobake, dans un pays occupé, on ne fait pas des élections. On libère d'abord le pays. Banda le Rwanda. Et ça peut se produire un miracle. On supposait, on pensait, on voulait que miracle Salema à travers les élections la libérer, mais le miracle ne se fait pas. Le miracle ne s'est pas fait voir en 2006. Tant Jean-Pierre Bemba a gagné l'élection, Hippolyte Kanambe na Batuchi, Babi Rosimbate, parce que Mboko Ezan, Mboko Nabiso, Soka Jean-Pierre Bemba Sougi na CPI, même avec ça, il n'est pas à la salle là-bas Ougandais, à Boma Peba Congolais. Voilà. Donc, c'est ça, c'est ce que les Rwandais disent. En 2011, biso tout, to supportaka Etienne Tshisekedi. Donc, on a l'air Rwanda, na sina longwaki officiellement président IDPS, mais to organizaka marche awa na New York, bato ebele bandeko na biso ebele na basoda oyo ya biso baza na mboka oyo na États-Unis, bayaka awa tosalaka marche monene na Nations Unies pour supporter Etienne Tshisekedi. Après, ayiko trahir. Alobi na bato bolala pongia ba bébé. Donc voilà. En 2019, 2018, 2019, tout va jouer le même rôle, le même jeu. Donc, les oyo, bazako continue. Donc, bisoba na mboka, s'il y avait un moyen que Moutoumoko va voter président, bon, à Telemi, peuple à Telemi, to bengani batuchi, bakangi Hippolyte Kanambe, bakangi Baruberwa, bango tous ces Rwandais, tout bakangi bango, to bengani bango, bazana armée, to bengani bango, to récupérer mboka na biso moko. To s'organiser, so bakei. Là, ce miracle, il y a élection, ça pourrait nous aider. Mais les oyo, élection, il y a 2023, à Wakutu, les allez coûter pire que l'élection, il y a Kala. Oui, comme si vous continuez à voter na bandaku, ou continuer à voter na pays na bango moko. Donc, mutumoko te ayebi qui vote qui. Donc, comme yandenge wana. Nyoso, tu vois, et tout, encore une fois, na ubunge na bango, les think tank. Donc, balingi, soi-disant fraude aux les en 2023, est la pire que eux batuchi basala avant. Est la pire, est la chaotique. Est la coûte ya ndenge moko que au côté en confiance, est la pire que eux ya bango. Que ba fraude ya Hippolyte Kanambe. 2006, 2011, ezala ndenge wana. Donc batuchi batu ba osala ngo. Batuchi batu baza kosala ke mboka ezala chaotique. Batuchi batu baza kosala ke lelo oyo bakabola ba machette na ba congolais po ba boma na bango. Une tribu contre une autre tribu. Un groupe contre un autre groupe. Comment il s'appelle? Ce gars, Moïse Katumbi. Oyazali, juif, zambien, abala rwandaise Tutsi, azali congolais te, comme Hippolyte Kanambe Batuchi ba moyen basala penda confiance na Félix Mbalo ezate, parce que avec qui le substitué, Hippolyte Kanambe apesaki ordre na ba candidat oyo ba mususu wana pona ba supporter Katumbi. Apesaki ordre. Qui ont supporté Katumbi, lelo oyo paraît-il Katumbi aza kopesa ba machette na ba congolais
na ba région kuna po ba bunda contre ba groupe mususu. Donc partout les Tutsi font cela. Pourquoi? Pona kosala ke mboka ya Congo kao ekota. Ndenge na yebisa bino ne bandeli. Mboka ya Congo kao ekota. Po ba koka koluka ndenge nini ya ko contrôler mboka ya Congo. Mais je répète. Na bandi okene na kosukisa. Batata ba mama bandeko na yebisi bino. Na yebisi bino lisusu. Ibero mwanda koti mbote ndeko na ngai. Na yebisi bino lisusu. Mboka ya Congo eza mboka ya bilaka. Eza mboka ya Simon Kimbangu. Ezali mboka ya Mobutu Sese Seko. Ezali mboka ya bilaka. Eza mboka ya bakoko na biso mboka Nzambe apona na yebisi bino. Historique ya mboka ya Congo ngana kokoma mwa historique awa pona kopesa bino biloko oyo biso ba Congolais bateya biso te. Bateya biso na Bruxelles te, bateya biso na Paris te, bateya biso na Congo te, bateya biso te parti ya histoire wana. Ke mboka ya Congo Nzambe asalaka ke po mboka ya Congo ezala formé États-Unis d'Amérique telema pour protéger territoire wana na conférence à Berlin. Donc ezali choix ya Nzambe Congo diantotila bassin ya Congo ezali bassin esika Nzambe atiaki motema na ye Yesu Masiya aponaka ke akotia kombo na ye wana comme na telaki bino nzembo ya lemono. Les Tutsi ignorent ça. Et les Congolais oyo na boyo ya ba prophète à Lokuta na ba soi-disant ba politiciens ya Lokuta na ba traître oyo baza koteka mboka na tout le monde oyo bazali kokanisa ke les Rwandais Tutsi vont vous donner le pays par opesa bino pouvoir. Nzambe akosukisa bino. Ce pays sera libéré d'une manière ou d'une autre. Que les Tutsi balinga te. Mboka ya Congo ezali mboka ya Batutsi te. Mboka ya Congo eza mboka ya Batutsi te. Bango baza bana ya Satan. Na loba yango bandaka. Les Rwandais Tutsi baza bana ya Satan. Baza virus. Loba yango po so boye ba détail bokando koluka émission ya Kerwin Mayuzo to salaka. Baza virus. Bazali bana ya Satan. Bana ya Satan okolonga bana ya Nzambe te. Okoboma ndambo, okokorompre ndambo, okozwa ndambo bako trahir, me ba mama na batata oyo baza kolela. Baza komona pasi, baza kokufa makila ba innocent baza kotanga. Le sang des innocents parle devant Dieu. Batata ba mama ndeko. Makila ya ba innocent eza kolela liboso ya Nzambe pe eza kolela. Epa ya bakoko na biso. O bakenda. Donc, ba Rwandais Tutsi bayeba ke mboka ya Congo. Bako vandela yango te. Bako vanda te ba okipa yango nenge ba vanda na Uganda. Nenge ba vanda na Rwanda. Bako vanda yango te. Bakoki kokosa ba mindele. Bakoki kokosa ba Américain. Bakoki kokosa ba Africain. Bakoki kokosa même ba Congolais. Mais bakokosa Nzambe te. La vérité ekotika la kaka vérité. Les Hippolyte Kanambe, les Nyarugabo, les Ruberwa, les Nyakeru, les Gesaro, tout ce monde payera un jour. Na bakrim bazosala na Congo. Bako payer un jour. Na milimo ya ba Congolais bazako boma tout le temps. Alors, pona suka, na kosukisa na ton moko eza positif pour les Congolais. Batata ba mama bandeko. Soko za Congolais zairwa ya solo, Congolaise zairwazi ya solo. Na mona ki mutu moko aliboma aza koteya na Kinshasa wana. Basale nginga video moko na olukana sala bino mo émission. Mutu moko aliboma azolo basoko yo botama Congolais. Zala fiere na mboka na yo. Aza kotanga mateya ya Bible aza koloba yo soko za Congolais sengeli yo sepela na po botama Congolais. Mutu aliboma azoteya na Kinshasa batata ba mama ndeko. So mona ki video ngote na osala bino mo émission.
Nangina yebisa ba Congolais, ba Congolaises, bazalwa na bazalwazi. Gardez vérité. Gardez vérité. Luka oyeba vérité. Luka oyeba vérité. Koluka ba corrompre yote. Koluka te o supporter un politicien oyaza kokosa batu oyaza traître. Koluka te o supporter un politicien oyo yebika aza mopaya aza congolais te. Po tango libération ya mboka koya batata ba mama ndeko okomona esengo pona mboka ya Congo pona nini po mboka na biso za sema no sema za mboka bilaka batata ba mama ndeko mboka ya Congo tozali tellement na richesse toza tellement na mbongo ke soki tozaka ke tozana mokonzi moko aza kuna alingaka peuple lelo oyo batata ba mama bandeko ata komisale ezongi nanu te un président koyi koloba bo chômeur nyonso oza na Congo lekaka na banke chaque suka sanza ozwaka $100 ozala na musala te ozwaka $100 toza na possibilité ya kopesa yango toza na ba moyen ya kopesa yango. Est-ce que vous vous rendez compte batata ba mama bandeko Félix Nambula moko azwi salaire à combien? Aza kozwa $2 millions par mois, Félix. Boyo kananu montant wana $2 millions par mois. Na mokili mobimba batata banga mandeko. Ezana mokonzi moko te ya pays moko azwaka même $1 million par mois. Mais Félix azwaka $2 millions par mois. Mbongo wana so eza balobi ke bakabola yango $100 na peuple ba peuple boni ba kozwa yango. Bon. Bozo ba millions on va détourner chaque jour. Toujours boyoka 100 millions, 400 millions, 600 millions, 800 millions. Mbongo wana nyonso eza mbongo ezokota na mboka ya Congo na ndenge officiel. Mais ba milliards oyo ba Rwandais tuti baza koyiba chaque jour. Ba milliards oyo eza kobota meza kolima chaque jour. Ba milliards oyo ba paya ba Congolais bazotika bapaya bazwa chaque jour batata mamandeko. Mbongo nyonso wana ezali mbongo ya bino peso peuple congolais. Donc tozala na espoir, tozala na esengo ke soki tobundeli mboka na biso toza ba pauvreté. Tokoki ko manke eloko te ya kolia, tokoki ko manke mai te, tokoki ko manke mwinda te, tokoki ko manke ndako ya kolala te, esika ya kolala te. Donc tozala na tosisa mobu oyo na note positif ke mboka na biso eza na toza na ba richesse ebele. Monde mobimba bakoya na Congo pona kosomba pona koteka parce que Nzambe ayebaki ke tango aponaki mboka ya Congo alobi bon lokola mboka na poni territoire oyo bassin ya Congo oyo ezali esika nga Yesu Masiya na kotelema akamati ba richesse nyonso abwaka wana. Na ba richesse oyebani nanu te, na ba richesse ozana exploité te, na ba richesse toyebi nyonso wana eza na Congo batata ba mama ndeko. Soko bomoni bozoka ke bapaya bazoko wela mboka na biso eza pamba te. Biso ba Congolais tozala na idée wana na mutu na biso. Tozala na espoir wana. Que soki to botoli mboka Congolais nyonso akozala malamu toko souffrir te. Poete tokota na 2024 na espoir ke tosala nyonso esengeli po to libérer mboka. Tokota na ubwengi ya batuchi te, tokota na ubwengi na ba traite ba Congolais baza kosala ya ba Rwandais te, tolanda batu oyo bazoluka ko diviser biso entre biso na biso te, o bazoluka ko biso na biso to bomana po mboka kota kawo bango ba continuer ko exploiter mboka na biso. Donc tozala na toujours na espoir wana ke mubu eza koya. Nzambe na biso soko afungoli Congo mobimba tokopema. Tokozala bien. Nayebisaka bino tango nyonso mboka ya Congo batonga yango te. Mboka ya Congo nzela eza te.
eza na besoin banzela etongama. Mboka ya Congo etongama te, toza na besoin bandako etongama. Mboka ya Congo courant eleka te, toza na courant ya ofele kopesa mwinda na village nyonso na mboka ya Congo. Nzela nyonso soko olongwe na banana kuna ti epai ilwala besuka kuna ti na suka kuna, nzela nyonso tokoki kotia mwinda batata bamama ndeko. Nzela nyonso ezala butu moi mwinda ezopela, courant ekosila te parce que courant ya inga ekoki kosila te. Toza na mboka etonda na bosomi. Yango wana na mbula oyo tosukisa na note moko ya avec l'espoir ke mbula eza koya. Toluka verite batata bamama ndeko. Tolanda verite bandeko na ngai po ete Nzambe oyo apesa biso mboka wana akokisa bilaka na ye. Akokisa bilaka na ye. Kasi totika kolanda buzoba. Totika kolanda bato lukuta. Totika kolanda ba traite, totika kolanda ba miyibi, totika kolanda ba assassin o baboma na mboka ya Congo. Voilà, ngai na sala mo réflexion na batata mama ndeko to komi to sai mo 1h27 minutes. Bon, Nzambe na biso. Nzambe bankoko na biso. Nzambe oyo atindelaka biso Simoki Mbango. Nzambe ya batata na ba mama na biso o babundelaka mboka ya Congo na bosolo. Nzambe ya Lumumba, Nzambe ya Kasavubu, Nzambe ya Mobutu, Nzambe ya Laurent Désiré Kabila, tosuki wana. Parce qu'après ça, tout le monde va traiter. Mutu moko te atelemi mpona Congo ya solo. Nzambe wana azala na bino, azala na biso, na loba ntango nyonso, batata bamama ndeko, esika ozali, bundela Congo, pe sambela mpona Congo. Esika ozali bundela Congo pe sambela pona Congo. Mais tokoma koyoka bandeko ebele. Oto bandako bundela bango bazalaka ba résistant, bazalaka ba combattant, bango tu bakoma sika oyo bamifiti, bakoma kolia mbongo ya ba Rwandais, bakoma kolia mbongo ya Félix, ezaka mbongo ba Rwandais parce que Félix mo le mbongo ya Félix ozolia mbongo ba Rwandais. Ba mususu bateka ko honore Ngbanda bakomi koluka bazala rétablir se légitimer lisusu. Donc mboka na biso papa mama kima ba traître, kima bato oyo baza ko trahir mboka, luka esika vérité ezali telema wana travailler na bato wana po ete lobi mbula tozoko banda lobi le 1er janvier 2024 ezala année ya libération pona mboka na biso ya Congo. Donc topesi nyonso wana na Nzambe mpungu tolendo, Nzambe ya bakoko na biso, Mungu Baba, Nzambe pungu, Nzambe na biso, Nzakomba, topesa nyonso na maboko na ye abatela Congo po continuer kosambela, to continuer kosambela pona mboka na biso batata ba mama ndeko. Parce que l'esprit existe. L'esprit existe. Le Dieu vivant existe. L'esprit de nos ancêtres existe. Donc il faut tout continuer au sambela. Mais si quand nous sommes papa, maman, ozako bunda, ozako sambela. Ozako sambela, ozako bunda. O bazana bamboka. Mupayaye, bomoni e suspect. Boyo kanga malam. Naloba kango tango nyonso. Ko kanga yete okena opesa na maboko ba soi-disant policier. Boma ye, kunda ye. Munguna, oya azai, oyebi kaza Congolais te, aye kuna bimisa mobulu, boma ye, bo kunda ye. Boma ye, bo kunda ye. Ma franco ayemba nzembo, boma ngana boma yo to boma. Sali soki bo bomi yete, lobi, o ba guerre bandi kuna ba bandi ko boma ba Congolais. Donc, il faut ko boma pe ko sambela. Kobunda pe kosambela to continue ndenge wana na mobu oya 2024 to landa vérité. Nzambe na biso azala na bino nyonso, azala na mboka na biso ya mboka ya Congo, Zaïre, tolobi ingeta
tolemba te batata bamandeko matondo na bino nyonso bolandi biso bopartage émission bopartage yango mingi bopartage yango na bato basalaka émission bopartage yango na bato baza bapolitique bopartage yango na bato baza balider bopartage yango na bato oyo baza koluka bayeba vérité soki oyebi moto aza tuti kopartage na ye te batuti ebele batondi en États-Unis d'Amérique batata bamama nde batondi en Europe bakota awa lokola bacongolais wana eza lisolo mosusu toloba yango me tokozongela yango na 2024 parce que faut tosala mosala tokontinue koexpose bango ti kuna bayebana mpe bakima babunga balimo na nkombo na Yesu Masiya natiki bino ingeta batata bamama nde ingeta bye bye.